Kongo nde mboka mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli leo. Shalom. Shalom te nalembi. Shalom te. Shalom te yani. Combien de fois na koloba likambo moko? Maman, vous avez besoin d'église kangama? Dépasse. Non. Oui, passe na mona. Yo musala na yo ezali kweya kosela na lolendo te. Yango na futela babino. Papa na moni bazo benga yote. Eza yo te za téléphone na yo. Yanga. Makambo eza important. Bozo sala te Ivana. Désolé. Naïbita. Parce que et ce monde dans la carte il y a Bible, bah Jean déclara prier à ma terre et ce monde à Pierre, Simoni, Adélie. Alors bien que ma terre n'a pas autant. Malo. Et comment on a un bon ndengeni? Qu'on travaille au monde akawa, ils travaillent. On va foutre. Mais vous méritez. Combien de fois vous disanga? Nadine Zombe, maman Nataliana, donatrice monnaie en église. À quel niveau moko? Oyo nani, oyo garçon nous sommes à soki ba Luanda, il en a kiala. Mais oui, aïe, abakisi bimakisa bakisa l'église. Ozomona que l'église a évolué. Dimanche, na kilt. Au moins pourquoi? Dis-moi. Hein? Pour donner fantaisie. Souki. Non, tala. On a donné un béchamp à terre. On a dit que l'église n'a pas eu ce qu'on a mérité. On a bénéficié. Na futo, na futa kabino. Bisale là où vous avez la kitoko. Bambongo wana. Ceux qui bango ba pesinga. Tout va crier dans le kima. Mais il y a na koulien. Ndako, na chance d'équipement après un mois. Voilà. Ndako, équipement, na chance après un mois. Hein? Régime capable en Hollande. Papa, Nzamba Pamboli, amen. Quelle agence? Mundele Zoya. Et ça c'est moté? Malo, Moussa Nabilozani. Voilà. Papa, eza faute na biso te. Désolé. Toko boya musala oyo ezo futa biso oyo ezo lesa biso te. Toto sala musala papa na ngai. Ndeti ngana ocho tambola awo tozo tambola na blandine tozo sala campagne. Yango toye koluka yo poto pesa yo sangwa ya malamu. Tokutani na mwana mwasi moko azana mbongo ya kosakana te. Papa, mwana mwasi wana azana mbongo azana mituka pangu biju ko koloba te. To solo lina yito teyi yesango malamu kaka ndengo lakisa biso. Alobi amen. Alobi amen papa akoya. Biso ko vanda kimia te. Nizawa nako azana mbongo papa. Donc nizana kutu. Aibise biso ana posta ba prière. Aza convaincu na lingile azoteye. Azongisa amen. Andima ki amen. Voilà. Tala côté ya kamutu otika kayeto keke zongisa kaye. Dites amen. Soki mutazo ndima amen. Yozo continue. Papa andimi amen cette fois alobi akoya ayoki sango na yo abi mutu na nzambe wana na yoka ba sango na ya sala miracle ngabi wana kuto yoka na eza muke oyo nzamba la kisa ko na yo eza minene. Amen. Ona telo kolo na yo papa ko bangela no beli epinza ngazana. Non. Aoya. Yoka. Ngana moni mutabongo boleka na nanu na église te. Il faut qu'on y papa ayamba quand même nanda. Yango wana papa. Aiza simple. Nzambe na ye muta tombolaka. Nzambe muta pesaka. Papa côté wana ngana bangelaka yo te. Yo za trois Jésus. Jésus ayanga bobala mboko. Voilà, non. Jésus ayaki première fois. Nanzoto. Aliaki na biso, amelaki na biso. Jésus babeta qui était. Voilà. Mais comment on est nani? Jésus. L'air a sonné patata. Aïe nani? Aïe na molimo. Yamisa tu prends fonane. Jésus arrive. Oui.
ndenge na ye soki moto azopesa ne mbongo te baclient nyonso na baclient to bawaya na église opesi mbongo te na kobeta yo papa liloba ya nzambe ekomi ya koteka papa omoni soki omoni ngai place omoni nazobeta bandimi meme na mbundu na beti likofi yeba ke azopesa eloko te soki omoni na kangi na tindiki yeba eloko eza te akende opesaka ata na munganga kuna soki badoktere bakolia mbongo balia na bango. Soyez les bienvenus, madame. Merci, pasteur. Oui, na ndako mosali ya nzambe ava tobanda nyonso totika ndenge kameme botamboli okomi esika mwana nzambe azali tozongisa esengo epai ya tata tokaba miso tobolela abima ndenge akotaki te oyo ezangi kati na ye mpesama ona odege Jésus. Oh, wondo bokondo washinda wasara. Alléluia. Oh Seigneur, kimia nzambe eza na bino. O kimia tata, pe ya mwana, pe molimo santo. Amen. Amen. Dites amen, maman. Amen, pasteur. Maman, tango nazo bondela awa. Nzambe azoyebisa ngai esika ozalaki eza oyo oza lelo te ditame nzambe azoloba na ngai me balingi bazwa yo bazongisa yo esika outaki ditame ozalaki moto apasi makasi mama moto apesi yo eza nzambe outi na pasi Oh, Pasteur, il a dit le chant. En tout cas, s'il vous plaît, nous avons rappelé Naza na prière. Merci beaucoup, nous avons rappelé. En tout cas, maman, des mots à l'andaka ici, ka oya moni esengo koti. Oza moto yo nzambe aponaki. Mais mokili elingi zongi sosusu na pasi oza na mobali na poto aza na baprojet ya malamu mpona yo aza na mapango aza na mituka mais azwa yango na ndenge ya mabe aza motu ya science occulte mais nzambe oyo ya mawa akobanda kolandela yo na losambo po ete bayini na yo bakota confusion. Alors maman, et là qu'on peut sala pour la kemo ensemble. Il faut dîner il faut qu'on s'aime pas n'importe quel homme de Dieu. Attention, monsieur Souba Bengami, bana na Nzambe, mais baza bana na Satan. Ngai Nzamba lobaka. Soka lobi na 8h, 8h30 il faut ebisa ngai. Soka lobi na 8h30 te 9h moins to 9h10 à lobby alobaka nyonso nde bato kokangama na bango basali na Nzambe. Papa makambo toloba vraiment eza vraiment exact oyo ezoleka na vie na ngai. Eza ngai des Nzambe. Amen pasteur. Pasteur nde naza boye na otishi na ye vraiment na babiloko ebele na tie conteneur manga eza biloko ebele vraiment na kati. Eza 12 conteneurs. Mais nazo zanga vraiment nazo zanga moto akosunga na ba prière na makampo na avancé. En tout cas vraiment naza combattre. Dans les robimisi qui na wuta na pasi pasteur esalenga nzoto malili. Amen. Esalenga nzoto malili na kamwe donc pasteur ayebi yango ndenge nini eza vraiment vie na ngai. Nkembo na lola. Lero zolo ba madame. Ngai na okesengote. Lola. Amen pasteur. Ebetimi lolo. Amen pasteur. Amen pasteur. Pasteur Ozaï Nzambe. Eloko na lingi na senga na yo, Nzambe azolobela ngai. Il faut okota jamais prier. Il faut okota retraite. Amen pasteur. Il faut ça là 3 jours ya prière. Amen pasteur. Amen. Na kati ya ndako na ngai. Parce que ozala penza contact na mosali ya Nzambe.
yo moko omona parce que na moni ya mabe balingi batobola bato bazwa soki 13 conteneur na yo badindisa yango na mai ezali esprit satanique ebebisa oyo mwana nzambe esi atomboli. mama ngambo ko témoignage ya makasi na nguya ya nzambe atata oyo. Amen. Nzambe na ye azosala tande na komililo. Amen. namona ina miso ya bato naza keloko te alongolinga na fulu atombolinga. Nzambe oso ondimeli ye ser na ngai. Tobeti milolo. Mona bikamwa. Kambe to ebisaki yo. Mais nangaki na pasteur na biso ndenge omoni ye boye. Ngai moko na témoignage. Nazaka na mbasu taloko. Na nzela tato ozomona. Le même jour bali bakata lokolo wana nakuta munganga na ba soki ba fourchette soki ba marteau biloko ba menga pe na za mutasa na bisio balingi bakata na lobi kombo ezambe ye na seli déclaration. Amen. Minimum mabeki ezalaki minimum mabe. En tout cas merci c'est bino bokoyi ko moyen bozonga c'est à côté de zonga par rapport à quand na ndenge na moni eza vraiment malamu te. Il faut que ta prière toujours banda prière mokola lelo pour nzambe na ba anjelu na ye bazwa lokumu esengo ezonga pa ya tata mama soki okozala na liloba ya koyebisa ba ser po bazonga na ndako ya nzambe baza na mosala penza pe bazokende kosala kuna na etonga ya nzambe yo kozala awa na prière soki prière esili nde okoyeba kolengela kozonga mpona kotala bana okobenga kaka bana na nzela ya etando eke soki ya singa mpona koyebisa bango ke naza na prière po soki ozongi bongo danger nga na moni nalingi operdre biloko oyo te nzambe alokoti yo na pasi atomboli yo azongisi yo soki azongisi yo na se mama nayebi si okozonga na bambasu banyokaka okozonga na bamaladi ebele na nzoto okosepela na nzoto no te eza mosala oyo nzambe apesi ngai. Merci. Merci pasteur. Natika na pasteur pour la prière ni pasteur alobi. Merci vraiment la service au grand. Makanga na nzambe ya salaka. OK. Kanga mana yeba. Papa Merci. Soki moyen kozana ser nga naza na prière omoni jeune efungwani lelo nga na koliere nga sans problème mais mama akolia kaka na pokwa boluki mwa eloko moko boye nango mpona juste yalia ngai ndenge nazolia moke nazokolia mingi te bosala mo eloko moko ya moke kaka mpona ngai na ser aza na ndako. Merci. Soki 3 jours à prière na esili nazongi susu na jeune carré na prière na jeune prière na ça va. Tu vois, on est mis pour le petit piquet. Alors, ok, ma première. Ok, d'accord. L'eau de Mankanga va faire les affections. Oui. L'eau de Mankanga va faire les affections. Nous sommes ça dans Zambie. Maman va accompagner. Nous sommes ça là, ça t'est. Chérie. En tout cas, oui, ça va, hein, comme ça c'est bon. Oui, mais ceux qui n'ont qu'une convention. Oui, pourquoi? Ouais. Donc on a gentil bois. Ah, gentil bois Suisse. Oui, Suisse. Oui, mon balagito qu'on est là. Ah, ben ça qui est qui est. Oui, mais à cause de la convention, à ça invité. Et ça y est mon côté. Jibi Kalala. Oh, il y a France. Jibi Kalala. Hein? Ouais, garçon Cerci. Il est pas dans la convention. Quand même, ta pote baza ebele. Biso tokoma biso moni musa nzambe ya. Eza musala oyo za ndenge moko mona boxer à côté na ring. Azo beta muninga ne makofi. Muninga la pa kotika ete pa zo bambola ye ba biloko na ye. Ti ko yo beta na kofi chérie. Non mais en tout cas, gentil bois ndenga zawa atika nga peut-être. Il y a aussi place pour ta collègue na pasteur Tessiga Deme. Gentil bois. Ok, non, il y a pas de temps à jouer dans la chaussée. Je vais dans la chaussée. Ok. Faites un peu vite, hein, bébé. Oh là là. Oh. Mais Laura, tu traînes, hein, chérie. Hein, tu vas... Oui, entrez. Bonjour, pasteur.
Oui, bonjour ma fille, ça va? Oui, ça va bien, pasteur. Prenez place, maman. Oh, merci. Soyez les bienvenus. Hein? Même, Vandata. Dans la convention, dans un mois pressé, on a commis un mois en retard. Mais les hommes sont en Zambie, il faut aller en Bayoka. Pasteur, nayoki trop. Nayoki sangono trop l'avenir. On a vendu dans coin et avenir. Nazo yoka ba témoignage, nazo sala miracle. Yango est poussé, nazo ba problème, ils ont dérangé. Je fais presque 3 ans. Nazo diplôme nanga soka na présenté, nazo zoati. Non, ne me dis pas ça, c'est pas moi qui a fait ça. Namona na problème nanga o mutu nso nanga solution ti. Donc na éviter papa. Na éviter famille nanga bazo s'inquiéter, bazo sela nga nyonso. Pour na tanga classe. Zango za malamu. Mais naza ko échouer kaka papa. C'est le za malamu zambe na lolo. Ozo tombola musala ya mwana yo. Amen. Oyo tina mukili. Amen papa. Musala nge yaliko délivrer. Kangola. Kopikola ya satana. Kopwaka ngo bisika bikauki. Kotisa Saint-Esprit. Ezinga na libota pe na zoto mwana yo. Mbulu ozozwa dit amen. Amen papa. Amen. Oh, maman, mbula no ya suka yango ozokende université dit amen. Amen papa. Andimi. Appel la convention permettez de rappeler, s'il te plaît. D'accord. Oh là là. On tient même pas cirage. Chérie, Nassali, on a bon ici. Ils ont pris un bon ici. Ma chaussette, tu vois. Salut chérie, Zali. Ah ok, non, d'accord, pas de problème. Mais tu es à cette ingacine. Ah voilà. Le yon dit melangate, ngana petit na yo le tsango le sanga. Comment c'est que Azanakati. Azanakati. C'est pas toi qui. Zokoisa na Bible. Chérie, où est Zamamba? Mundu qui l'a biso yango. Non, la tsuti papa. Yonde makambo zo sala ngai. Ezabe nazaka même musala nzambe. Maman, biso tobundaka na maboko te, tobundaka na Bible. Amen. Yango nde eza na babal oyo ata ekotaka na nzoto no eza na bantibal bal ya Jésus-Christ etobolaka antibal. On a yoki basangono partout donc partout. Oui. Ah na pia solution nangi monani. Maman fuka mana sala sambo malamu pona yo. Ah wana tikono aussi ça. Chérie, bandi bazua susu mwana ye. Chérie, tes problèmes te na lobi examen d'état. Mwana zwate alors. Chérie. Oui, mission na nga na mokilo ezali ko pesa kaka ba bonne nouvelle. Osana on demande nzamba ko salisa yo. Papa naza konzi. Azo peso 92%. Ça va? Dans la tic-tac, nga makambo ya pourcentage ya mike ya elekaka te. Offrande na yo na dîme. Et ça offrande na dîme memaki. Ça no. Amen Seigneur, merci mon Dieu. Fais ça ka offrande d'abord, offrande na dîme, offrande na dîme. Offrande na dîme. Fongola ko pesa ka musala nzambe mbongo. No tiki ba mbongo msusutala. Soko zo na ndako nzambe ya. Bimisa ata sapato longola tika. Papa naza ko bakopesa yo. Na ko pesa ata nyonso soka o mona na moni bambongo msusu tiki wana ata makolo eza musala ya nzambe ozozwa action. Oh nyonso ozomona eza biloko pamba. Nzambe azopesa ebele soko zwi diplôme bani musala. Amen papa, amen. Ve, za calme tena siri pour ngo yango. Mais kokota boite na kanda boite pour ko panzele pasteur wana. Na yoka ba conseil ya bakité archange Kele apeki sangai na yoka te. Imagine ton modèle charmante Chibundulu. De Luxembourg chocolat chaud. Petit le beau garçon. Oyo Keli était. Mais le zo mona ngo garçon. Ce que c'est solo. On va en foutre yo. Non mais mon poteau. Non mais mon poteau. Non mais mon poteau. Na yo zoyer. Non mais poteau. Non non poteau. Oui, na ach non mais mon poteau. Oui. C'est solo. C'est beau garçon. Laisse ma boko na sala ça. Nyonso yo eza biloko pamba okozwa yango tango ozozwa ane na suka yango landa maloba na ngai nyonso nazoloba na yo. Amen. Nom de Jésus. Au nom de quelqu'un. Au nom de quelqu'un.
C'est quoi? Yaka. Oui, monsieur. 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 On s'en est d'accord, pasteur. Maman, yaka. Yaka, pardon. Escroc, pasteur. Yaka. Et si la salle est prière, Au chapeau dans la Hier, à Nyosen. Et tu as un problème avec l'exéta. Papa, on se voit votre fréquence. autant d'abord, Femme mariée. Monsieur. S'il vous plaît, pasteur. Nauti ni pasteur musicien. Pasteur musicien. Pasteur musicien. Maman, pasteur mbongo ya prière na sali tu dois. Mais si on a un problème, on a un problème avec l'exéta. Prière na sali Et attention. Je suis roi. Soi-disant. C'est dans l'église. Mais Laura, ça va tout n'engager. Mais oui. Mais Laura, c'est pas moi, Laura. Ça va tout n'engager aussi, PC. Pasteur musicien. Non. Fais. Tout le monde, c'est là. Complètement tiré. Laurent Lagnon sur un an. Est-ce qu'on passe? Yayo. Mais Laura, n'a pas la personne au haut. Azali. N'a pas la personne au message des hommes. Azali, c'est... Attends, monsieur. Permettez. Non, attends. Non. Yo, Kembila. Ne touchez pas mes ayaki prière 3 jours expliquer quand même mais Laura okosanga boye te mais Laura onyosonga asala mpona yo mais Laura naboya bandeko nanga likolo nango mais Laura nasala tout mpo ozala bien lupango napesaka mbongo tonga mais Laura nayokuta chantier ndako esila te mais Laura otinelaka nga bafoto ya lupango mosusu nzoka nde ndako esila te oye bacontener pesanga bacontener nanga oba na mobali na yo opesanga bacontener ya biloko nyonso tu natindaki s'il vous plaît frère besoin nango sikolo permettez soit à la tabac naye parce que oza femme mariée motia bokondenaka bato ya poto mais nanga nazosouffrir mbongo nanga ya kayo naosala tout mpo na yo mais oyo omoni ofutanga yango oyo mais nanga 12 conteneurs est-ce que wani poto esi ebeba poto ebeba mais nanga poto eza su ya kala te poto eza ya kala te onanga kotina bambongo ere nyonso tu nakangisi ndenge tu mais nga bafamille nanga bateka lupango mpo na luka na poto nasuna bafamille nanga na se confia na yo meliora melora kozala motema mabe bopo ya nini meliora melora oza ndoki meliora osalinga bopo ya nini je m'attendais même pas ça. Mais Laura, tu peux la maman souté. Yebisa mobali la vérité, le ezali mukolo ya suka. La prière na non. Ya bonima na. Pasteur, de quelle prière tu parles? 3 jours seulement. 3 jours. Quand maman na yo ki pina mbele ba loba, ezama kama prière. Ezali maman na za musala. Ça fait 2 semaines na Kinshasa. 2 semaines na Kinshasa. Mais Laura, pasteur yo ndoki zelo bima. Non. Yeli yo tambongo. Mais comme on a mon bal, mon soutien améliora. C'est là. C'est pour nous que nous sommes non, ça m'a bêté. Pesanga, beaucoup de pango. Non. Mais vous parrainez. Mon chéri, ne fais pas ça, non, s'il te plaît. Mon chéri. Mon chéri. Désormais. Non, là, c'est une alliance. Monsieur le pasteur. Mon amour, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on peut se raison? Raison à Nîmes, nous avons Satan, nous allons ici. Très bien. Non, chaussette n'a pas. les gens se demandent à se marier. Sans retirer. Non, est-ce qu'il y Pasteur, sans oyo bombi senga.
escroquerie dans ça. Voilà. On va escroquer moi ça. Non, ma prophétesse, baye, bana Zambé, baye. Bon, le baye. Ah, on a dit 3 jours pour la prière. À part ça, à part 3 jours. Pasteur on trahit à battre. On trahit biso. On utilise biso. Voilà. Ton personne va nzoto. Voilà pour le cambo. Eh non, Gila. Non, Moni Gila. Aïe, tu peux pas mériter feste. Non. Et ça, ça, musala Zambé. On a besoin de caméra. Il faut filmer. Bien filmer sur la salle Nzambe. Bien filmer sur la salle Nzambe. Il faut filmer. Comment filmer pour la caméra? Papa, moi mon balo a utilisé biso. Donc il regarde ma toile au PC mbongo. En fait, la biso mbongo té. Il a fait des mitoua. Au moins yo, au moins yo. Au moins yo tout kina yo. Ngala okelo musika. Oh yoka. Mais monsieur, calme. Appuyez. Tu vas subir toutes les conséquences. Monsieur, quand on est au Kenya. Melora. Ngana za mwana poto. Yes, pas oh, bon, mon qui va monsieur. Je vais agir. mosala nzambe oyo botomboli nzoto molimo botushe te etikali na bible na lola bokomona nani akozala le champion nani akozala premier bato bazala bamusicien kala bamo bapaster bapikisa basala nzambe baba moins sérieux baesikoke basi surtout basi kokebala bondimele te bondimelanga nde paster na afrique du sud na nigeria na tanzanie togo allemagne paris canada balobi na nga nzambe alobi suki esalamieko ekola paster musicien donc paster musicien studio nazoyemba mato vraiment donc bana nzambe comprendre donc basi mabala bokeba na bindima ndima bayebi soka profession ndini basi mabala bokeba bobebisa mabala bino moi meliorer nde esprit na bino pe ba sœur en Christ ko bana ko sa bato olia mbongo sima pasteur omone nge sokeli bino na nzoto na mbongo pasteur aisoka bino nyonso ezalaka te boss nanga Jean Tibwa ba solo yango ebandi ba mapendo yango nde mapendo na di ni bomona babi
ningo beya te mama na film bosenti bana poto Fanny Tumbuka omona yo moko parce musicien parce que lokuta abino basi nyonso na mwasi na ngai na ngabolo boko na mwasi na ngai na pinta na bibina. Merci beaucoup.